nous sommes bisognos sont conscients na ba film ba oyo vraiment bazo ramener grand public na diffusion il y a Bellevue Kandi et Sila Bissalo. Voilà. Mais sur le plan il y a comportement, il y a les fans de Lina Batou. J'observe que Sila plutôt Bellevue Kandi azan un réflexe ya ko sangisa ba force nyonso. Ok. Comme nous allons parler, il y a film, il y a Bellevue Kandi Le Monde. Je vais demander au public au Talabiso. Le commentaire que je vais faire, soit les positifs, et zate et la kisi qui ba film bateau musu mabe. Le côté pédagogique est ali que film ezo tangisa. Ezo tangisa. Na côté philosophique, les ali que film ezo transmettre une pensée. Une façon de voir le monde dans le sens il y a Bellevue Kandi. Comment calculer maintenant ndeni ni bako détruire la réputation na yo. Car la polémique est agi loyale. Parce que tu ne vas pas nous dire que on s'est rappelé la polémique il y a li patina Mindondo. Paix à son âme, maman abiso Mindondo. Et puis moi polémique on est zarat. Les partis Mindondo, les partis Mindondo. Il y a bien la Grèce batbandolan takaka ba robe ba jeep. C'est un comédien qui s'appelait Patalone. Yende soga yo joué abandé ko kata pantalon et robe na na katikati. Akangi yango basinga pesi forme à pantalon. C'est l'ande combo ya pantalon et bima. Il s'appelait Patalone. Patalone. Wana matière. Bama sana biso nga mukuna boke pour vérifier. Donc voilà. Donc non, même le style là c'est lié na musana biso. Na pangusa po mida monate ke makona ngeza banga kae quoi oui banga kae on s'appelle ça tu vois ba imperfection na biso et bongaka face ya ba critique eza oyo na sens bien eza oyo na sens donc eza babilo musuto ko ya ko exposer na TVT nga lancer na nga défi moko ya petende da Costa Salaka oyo azana message na nga ya mabe acha ata message, ata audio, ata message, ata appel enregistré. Mais au contraire, nga, son obine exposé, ntala, nga ina na comédien na minute à succès na ba message neti le londe na lo baba miyebi. Na ibseka tout simplement de nga sala manate. Profit. Na pesa te, na pesa te, je te ana succès ba lo ba ke je pense que pour nos maramba audio et comme on l'aura déjà habitude, bah comédien bah et bon, surtout ça les groupes y a matanga, c'est pourquoi moi j'avais proposé une solution. Bah en fait, le groupe bah groupe bah ANTPC zali, bah groupe belé et mon nous vivant. Ceux qui matanga mo ezali, bah voter comité mo organisation. Oyo bah ko conduire bah démarche ya matanga. O bah reçoit bah grande décision. Bango nde bako banda ko solola entre bango. Groupe mo ya 4 à 5 personnes. Ba décision bango bandozwa. Ba créer groupe mo o ba tie muta ko komate to banda ya ko juste ko déposer ba solution to zui. To continue démarche wana. Yango bomona ke biso to zaka très réservé. Eza le roi muto ayebi ke na milieu politique. So na sali ba jenga aba ko exposer ngai. Nga ba ko exposer ngai parce que mamonga na biso o biso to ana ngoma mona oloba nzamba bati ngana za bomo tom suso lelo na dai yam sai biango aloba ngote ponga mna peksa kai po e biango Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Devant vos postes téléviseurs, je suis
bébés de la presse congolaise. Déjà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous joindre sur GI Télévision. Merci beaucoup pour votre confiance renouvelée à chaque fois, hein. Vous êtes là pour aimer, partager nos vidéos. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Voilà donc l'actualité oblige. Vous savez très bien, dans le monde artistique, Makambezan a raté beaucoup de problèmes et Mati et Kitty. Alors aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Mundirba, Mouna, Oyo Lelo Boyebo adopté na famille Libota. Donc il a été demandé à ce que Nayambela Binoye par rapport, il y a tout ce qui s'est dit sur Bellevue la patrona, par rapport à tout ce qui s'est dit par rapport, il y a hein, moi bah respect eux de le monde artistique là bas communicateur X Y. Alors ouais, ça peut te parler avec ça avec mon dire bah voilà, merci beaucoup les autres Mickey Biki dans cette caméra. Là je salue Bevi quand dit la patronne maman Poutine, maman Kema on a mis ça là Robengaye. Merci pour film qui te côté vraiment la marché le monde open là makamutu et à la 4 ba bengi ngola film pédagogue parce que et d'autres toucher makambo oyo eza vraiment ya vie quotidienne ya bato tokomeka mpe kolobela yango. Merci beaucoup à Mami Tadine na babon séjour à Kinshasa. Mami Tadina hein, donc yauti na Moka France, elle est ici à Kinshasa. Maman Brigitte Nkoufi depuis Londres, FM 4 fois boss bamboteno yango voilà voilà. Merci beaucoup à papa Jean Boud Maye Mbomote ma maman Anassa depuis Paris bango tout famille Libota. Voilà exode fungolanga. Bah, mon invité s'appelle Mundir Bamoun. Et ça, là, moi plaisir. Mundir, bah, bonjour. Bonjour à toi, Jemima. Bonissant. Ouais, ça va dans l'allure mon élie, dans l'allure public. Bah, mon en allure abonné, il y a GI mon. Nde na zone ote na yamba on a cette occasion pour la ngai. Pourquoi le loba totuninga? Pourquoi Mundir ba oza mutakala la monde à théâtre? Oza un grand scénariste au Komaraba film. Pourquoi le choix de Belleville? Ben, en fait, tant d'autres bah, comédiennes tout, mais pourquoi ça m'a fait le choix? Il y a cause à la pembe la Bellevue. cette question, c'est très compliqué. En fait, j'avais dit, et je réitère mes propos, dans l'émission Nyonso non ça là, na ba comédien, na biso, Nyonso d'abord na linga bango Nyonso. Je n'ai pas de parti pris. Je n'ai pas de parti pris qu'un tel ou un tel ou un tel. Sur le plan, il y a scénario, je respecte ces grands comédiens au Bossa Moussana Bango, notamment Belvi Kandi, notamment Sila Bissalou, notamment Bobo Manoka, notamment Ada Ilunga, notamment Dinana. Voilà. Pour ne dire que ça, Bango, pour ne citer que cet échantillon, c'est pas que Bao Batikal Bossa Moussala Bienté. Là, je dis sur le plan scénario. Mais nous sommes bisonions sont conscients, na ba film, ba oyo vraiment bazo ramener grand public la diffusion, il y a Bellevue Kandi et Sila Bissalou. Voilà. Mais sur le plan, il y a comportement, il y a les fans de Lina Batou. J'observe que Sila, plutôt Bellevue Kandi, Azan un réflexe, il y a Kosangisa, ba force nyonso. Je vais aller sur ma feuille. Tout le monde en a ba filmé naé. Bersil Pechanga, pour un moment, baloba qui Bersil na Bellevue ba yo kanate. Tout le monde y est, na ba film à Bellevue. Dinana, toi, tournation na biloko abatute, tout le monde dit nana. Papa Elombe et consort, tout le monde a Papa Elombe na ba film naé. Un tel, donc, Azo Sangisa, ba comédien ou bazana ba talent. Et puis selon valeur na bango. Et ça particularité au nazo mona et panaye. Parce que on ne peut pas évoluer dans une démarche ce qui synergie exaté. Soto sangi si ba force yanga ya yo ya yete. C'est impossible. Même les blancs ne fonctionnent pas comme ça. Yango to kana ba entreprise ou entreprise ezana ba actionnaire. Donc un tel a fait sa action, un tel a fait sa action, un tel a fait sa action. C'est par cette démarche que je soutiens cette femme avec toute humilité, je sais pas. Ceux qui battent humilité apparente, c'est bon, mais c'est ce que nous voyons et c'est ce dont nous avons besoin. Voilà. Déjà, na yo ki obi to ngozolo ba ngwa, mais la personne au bozolo ba Bellevue quand il a patron na ba tebe ba ba kutu ye kuta vrai hypocrite parce que tout le monde a ba kroni maman pour s'il faut dire poto yende kutu hypocrite à solo yende atina ba to ba ko clasher ba ko loba. Mais tant que déjà approcher na moi tom ki o yo approcher. Au colo ba to net ndeni parce que ba mona ka azo kumisa mais avec toute sincérité, qu'est-ce que tu peux dire?
Bon, ce que moi je peux dire, on a bandé ça analyse d'angaï. Je n'ai pas appelé Bellevue. Bellevue ne m'a pas appelé pour me dire que ça l'analyse ou tel ou tel. D'abord, constat liboso ezalaki que média na biso ezalaki envahi na bato oyo oleba ko ça l'analyse ya musa na biso. Mais bango bande ko ya pour insulter. Tu vois, oya ye fingi, oya fingi, oya fingi, oya fingi. En fait, la compétition allait perdre son chemin. Il n'y a que sous na sens ya scénarioté. Il n'y a que na sens nanyaza na bato yo bazo finga koleka baninga. Mais en observant au moni que côté à Bellevue pour na lobate que bat bazo finga te bazate bat ba finga bazali mais ya moko ekoza la ba 5%. Bazamukie. Mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup d'analyse objective. Et ça plus na bato bazo finga. Vétéran que je suis, na oumel na musalo vraiment. Bien que ti lelo na continue comme ba film Nathalie na bité. Mabe ozokola et ko écarter public na biso. Ba comprendre était nani nde ba sala musala bien. On doit venir intervenir pour Nathalie Sabango. Belva zo sa musala bien. Pechanga zo sa musala ne bien. Si la zo sa musala ne bien. Dinana, pareil, président Caleb, bon, ça moussa na bango bien. Mais Bellevue, a une particularité, on a bandeli, ezali yako sangi sabatua na nyonso. Bon, koloba ki basangi sarate, c'est ce qui se passe en fait. Nanu basangi cité. Naboyo takine, nanu basangi cité. Mais Bellevue a zo sangi ça. Étant vétéran peu na musalo, parce que n'a pas na ibi na okoma moi calais. Tant que pena le monde ba norme obino benga soki norme cinématographique oh ba le tout opener que ça sera film le monde est à la carte oh ben vite ateli ba na marché. OK. Comme nous allons parler, il y a film, il y a Bellevue quand on dit le monde. Je vais demander au public au Baotalabiso. Le commentaire que je vais faire, soit les positifs, et la kisi qui est film à bateau mabé. Parce que la question de la journaliste Ezali, de la présentatrice Ezali, film Le Monde. Je vais commenter sur ça. Nalobaki Bellevue, na écriture na a commis au pousser bouchon trop loin. Film na commis au coma na côté pédagogique, et commis au coma na côté philosophique, et commis au coma na côté sociologique. Il faut expliquer pour battre mususu ba terme on est semble un peu difficile pour yoza mutakala to ke dans le côté ya pédagogie. En fait, le côté pédagogique ezali que film ezo tangisa. Ezo tangisa. Na côté philosophique, ezali que film ezo transmettre une pensée, une façon de voir le monde na sens ya Bellevue Kandi. Na côté sociologique, le film est en train de présenter en fait notre société. Lolenge totambolaka na société na biso. Biso bon, particulièrement babantou. Lolenge totambolaka. Et ce qui est bien na scénario ya Bellevue, azo sala effort ya ko respecter calcul rythmique. C'est-à-dire ceci. En fait, tant que tu vas à la théâtre, balaksa biso kaka non mon film mais na ba rebondissement, na ba nini, na ba intrigue et consort. Le calcul rythmique est nini. Au monde ndenge ba benga rebondissement. Film keye. Ba cinéaste batanga technique moko. Soki mutu aza accroché na film et qui aza peut-être cardiaque. Soki film ke tension mingi eko créer les problèmes. Donc, il faut ça la calcul rythmique. Le quoi na kei na bouché na poussé bouchon, il faut na kitaper. Donc, il faut dire que kitawana c'est qu'il y a un monde la présence à gay show, na ba décor. Voilà. Donc, il y a le côté au film qui au moins scénario ça net elembi. Batu baseki. Après bazongi sibino lisusu. Voilà. C'est tout un calcul, c'est un scénariste qui peut interpréter ça. Voilà, mais sinon, coup de chapeau, dans l'andisi ba film à Bellevue Kandi Mikolo, voilà. Je crois qu'ils sont bien entourés. Écriture, je pense pas qu'ils travaillent au Sangoye Moko. Je pense qu'ils ont consulté, non, pour ne pas dire grand, spécialiste à chaque domaine. Parce que tant que tu as un scénario, ce que tu as Italie société, ou bien appelé sociologue. Ou bien, na lolenge boye société na biso etambolaka ndenge nini. À étudier le comportement.
Voilà. O makambo vie na biso Zakari père moko a zakana moi ba idango malgré moi mutune ya mo sala moi mboy. Excusez-moi. Voilà. Donc tous on a biso na makambo na biso. Voilà. Moi place OK na ngai nga ko la lingi na nga penza ba terrain na te mais tongo tala ngo sko le monde. Déjà sont tiré déjà leçon parce que tongo tala premier épisode de Belle Vie et puis ça va leçon deuxième comme la septième épisode. Na bi ke koti ay toza AM so constante mais auto so tali. Quelle leçon que non monde ba tirer parce que yo za scénariste c'est un marambozo loba et alors quand ba zo pena na moi kilo pour oyebi musala ngo pena mala. Bon, je pense que d'abord déjà dans le concept monde, on a expliqué qui monde l'autre fois, monde sur le plan littéralement et l'axikaka ensemble et astre. Tu vois, c'est ça le monde. Mais tant que tu le monde, il y a une autre pensée quand on dit le monde, surtout pas nabiso ba africain précisément ba bantou, monde to bien mokili. So mutalobi a mokili. C'est aussi une façon il y a qu'on interpréter ba léa où ils ont entouré société nabiso. Tu vois, où ils ont entouré société nabiso. Mais kotala na film wana je pense que naboina na expliquer en haut parce que nga scénariste j'ai au moins une idée ndenge bandiawa akeboye en fait en dehors aux scénariste naza sociologue eza classe natangeli na unikin donc nakoki kopesa ba presque ba issu nyonso au film pe téléphone ouais. Un téléphone quoi voilà mais un bon scénariste lelo scénario eza su ndenge kala te kotala film eza su exercice to banda osala kala te tala même film oyo bango moko baaméricain bafrère lumière oyo bacréé cinéma omonaka lelo cinéma ekoma bafungolelaka toujours public brèche moko aza na idée ya film oyo ekoki kosuka boye mais un bon scénariste omona dévier bino apesi bino makambo mosusu. C'est pourquoi j'ai dit, si on a bien qu'il y a étude, il y a fond, il y a scénario, je risque de dévoiler toute le piste, il y a ici à filmer. C'est pourquoi je me réserve épisode 7 et Sili et Koti, tous les là-bas épisode Oikoya, pour que tu mec un peu couper sa synthèse, mon filmer. Sinon, je risque d'aller trop loin. Très bien dit, nalinga kaka que nona ngapela profiter na mama ele oyo ya mke oyo na zu awa po na ngana mona penze belé parce que bakiseli nga pe belé mundi ba lelo boye tango totala monde ya ba comédien au poza pe comédien tu sens que l'amour qu'il y avait avant eza amour boza lango lelo parce que comme on la bino la bolingo minka soki mutu akufi soit tukute na ba fête aya na ngai kala mais soko tena ba tournage au mona okuna na mulangi na ye azuta mwana ngo okuna na mai na ye moi crainte wana banani nde baye na mabe na kata théâtre parce que kala air to daka la chaîne na so Belle Vie TV il y avait pas de problème tant ba chaîne comme bima bima belé nde eko créer moi ba bruit ba parti pris tu peux dire quoi par rapport à ça? Merci, je pense que tu côté ce qu'on a terrain à polémique. Ok, nous allons faire la polémique sans kofinga. Nous allons vraiment parce que Moussa Nabisouer moi étambola moi polémique à côté ça fait bien. Et ça comportement on a reproché à Batu Ernios. Na banda oloba boy na bandelo lobango. Ce n'est même pas important na Moussa Nabiso to lingana non. To lingande Moussa Nabiso. To respecter ba exigence ya Moussa Nabiso. Exigence ya Moussa Nabiso zanini. Pesa mutu rôle mutu azo mérité. Ko pesa mutu rôle te parce que ngai na romi na calcul a gemima nata mfona benda bende pembe nanga mikolo to tourner moi trop po na komi na besoin na e na chacha na casting na ngai. Premièrement. Donc pesa mutu rôle mutu azo mérité. Et puis de deux kolobake kala bolingo ezalaka tete. Faut dire plutôt que la concurrence ezaka loyale. Mais siko ne komi ya mabe komi ya obakila na bambasu. Ya siko e komi il faut yazalate ifonga. Ya siko e komi bakomo calculer ndeni ba ocha poison. Ya siko e komi bakomo calculer bena ndeni ni bako détruire réputation na yo. Car la polémique est loyale. Parce que tu ne vas pas nous dire que on s'est rappelé tu na polémique ya Lipatina Mindondo. Paix à son âme. Maman Abisso Mindondo. Et puis moi polémique on est arrête. Lipati Mindondo. Il y a bien, il y a propre. Mais les commis, mutu bafandi babengani mwana mama. Dès que mora longo alongo mwana mama na bango. Aromi mwana banda. Er ya zongi mususa se déplacer bango nyonso bazongi mwana mama. O se déplacer wana akomi mwana mbanda. C'est ça le problème na lelo. O aussi la bisalu ye mora lobaki toza ba hypocrite. Oui.
to atiaka na ye moko. Oui, toza ba hypocrite mais to respecter kaka exigence ya mosala na biso. Mosala na biso esenga concurrence oyo ezali ya scénario, ya matériel, concurrence oyo moto azo comprendre que il faut na pousser plus bouchon na ngai ya musala que na pousser plus na polémique. Concurrence ya bilamba eza problème te. Il y a dans notre milieu bateau balingaka kolata. On doit respecter leur style. Net vient na José de Londres. A latine ye abenga bino bayuma. Ça n'a rien à voir na marambo ile galelo. Parce que le style kolata eza lié na musalo to salaka. D'ailleurs pantalon oyo tolataka lelo moto a créé yango c'est un comédien. Parce que à l'époque na Grèce bato bandolanda kaka ba robe ba jupe. C'est un comédien qui s'appelait Patalone. Yende soka yo joué abandé ko kata pantalon et robe na na katikati. Akangi yango basinga epesi forme pantalon. C'est l'un des combos ya pantalon et bima. Il s'appelait Patalone. Patalone. Wana matière. Maman s'en a besoin pour vérifier. Donc voilà. Donc non, même le style là, c'est lié à Moussa Nabiso. On ne peut pas s'en passer. Quand Olito représentait un administrateur, un gouverneur, souvent costume na ezara veste. Donc c'est lié. Concurrence soit les acadans loyal. Ngana lati mo kota bien, ya lati mo kota faux, malgré nani mida benga biso nani makolo poussière. Salut mida. Makolo poussière, biso pe to ya poto makolo longa poussière. Donc voilà. C'est lié. Ya benga biso makolo poussière. Oh bino bato belvi ndenga chat ndenga lingi makolo poussière. Biso bena mida. Makolo biso poussière. Mais Léon a bosani au pango ça au finga les sous. Et vous deux miss. Na panta mona ma papier bon. So na tourner na pango ça pour mida monate. Que makolo ngeza. Banga kae quoi. Oui, banga kae. On s'appelle ça. Tu vois, imperfection na biso et bongaka face ya ba critique. Eza oyo na sens bien, eza oyo na sens mabe. Omoni maestro Fabregas alobara, tango bando finganga minu mabe, minu mabe, minu mabe, na kena bongisi minu. O alobara tanga baso alonga tanga baso, na kena zone en disposition. Pour son nom baso e bimate. Donc tant mi da rappeler nga que makolo pousser ngomo na ngomo pango sapo. Mama Bella, Candy. Ça les fois que vous en avez pas mafuta makasi na makolo. Après ça pousser te sauter mi da finga biso. Belle à makolo pousser bon au côté na bango. Hey. Parce que la vie de non flèche à l'aide a toujours accompagné la flèche à retour quand même. Tes retours exactés. En fait, c'était juste pour alimenter une petite polémique loyale, mais je pense que effort aux sala ezali kotoyo tozana batu oyo bazana bagage j'ai mima c'est pas pour te flatter hein. Je suis sur ton plateau et ça n'a bien le to sala émission. Ngana ebo zara maele. Voilà, donc ça n'a bien le loto za quand même plateau moko. Ozomona autant ga même ba jemima, autant ga batadinga lapa, autant ga bayam somoni que ça bien. Mais au fond de la presse. Soyez kaka, maman baninyo. Moi, liste ces moi moulaï, je me refuse de citer les noms. Banana bazamo ben poli. Donc voilà. Au moment que côté kuna na moi na moka auto finga yam simikolo nani. Ah moi na ngaza kito côté boy. Ya moi aussi. Go soki nani Golgola. Voilà. Go là. Yam c'est moi na auto fingo comme une. Ah? Yagola, voilà. Donc ngambuku les amis moi ben insulte trop. Yango nazo sa maman a biso si la bisalo a signé un transfert. Bazota mikolo yam po. Maman elle ko taper sa matière. Bazo finga kuna côté trop. On ne peut pas encourager les insultes. Yango na osala leki nanga mamomolo ba remarque en direct na émission. Comme tu viens pour défendre les familles Libota, halte aux insultes. Mamu muluba leki nanga. Leki nga sala ba leki nanga remarque. Sala ba analyse na yo, halte aux insultes. L'insulte n'a pas de place dans notre société, nous sommes des bantous. Surtout tu es une femme, lobby baroya robala yo. Mobali robala yo toza besoin tant on peut libota na bazota la ba vidéo sala et ça ba vidéo ya valeur. Wana conseil à yaya. Donc tika ba insulte les qui n'angai c'est pas bon.
Et ça na place te na société na biso c'est pas important. Bah scénario déjà bandeko na biso bazo komeza bien ça suffit. Donc aux a besoin finga te pour prouver capacité ya makambo nyonso oyo ezosalama. Lelo na kati ya monde ya bacomédien ce n'est plus facile de faire confiance nde ovandi bokosala moninga confiance toye komona yango sikoyo na matanga ya Miraesa mutu to atuna bavoice mutu to azoloba ebandaki nango bien kinia pasasi patata mais lelo boye tomoni famille ya Miraesa koleka na tv mpona kolobaki papa na bango alobi aza déçu par rapport à comportement ya bacomédien parce que baassocié te na matanga mwana na bango. Or mutu toyebi mutu oyo aza koorganize makambo yango asimi mbongo eza ya Gabi lelo ya Gabi akoti na kati ya miniature batraité de tout makambo tu wana bavoice kobima na kati ya groupe wana ya prendre ke yo mpo ozalaki na kati ekomi mwa badoute ekomi banani babimisi yango famille libota to koto oyo mwa badoute ekomi mwa makasi na kati ya makambo. Je pense que pour na makambo audio et comme on l'aura déjà habitude ba comédien ba ebi que bon surtout ça les groupes ya matanga c'est pourquoi moi j'avais proposé une solution. En fait le là ba groupe ba ANTPC ezali ba groupe ezebele belé et mon nous vivant ceux qui matanga moko ezali te ba voter comité moko ya organisation oyo ba ko conduire ba démarche ya matanga o ba kozwa ba grande décision bango nde ba ko banda ko solola entre bango groupe mo ya 4 à 5 personnes ba décision bango bandozwa ba créer groupe mo o ba tie muto okomate to banda ya ko juste ko déposer ba solution tozui ba tutu balobate ça c'est plus simple je crois que toi qui na ba solution au sens moi matière ça vous comprendre que Bellevue a une richesse des richesses penza elle est bien entourée en tout cas je suis fier. Voilà, donc je crois que c'est plus pratique. Parce que ça a place, même dans la société, même dans le pays où il y a la démocratie, ça même dans la famille. Et ça, si, ne comme soit mon gazan proposition. Abengi na privé muto aza na administration. Ah yaya, place on a moins besoin de décision boye. Au moins te so boké nango boye pe ça boye ça boye. Ya ko zo yango aramna ngo na groupe na bango ba administrateur. Te au moni te ke ba proposer pe to ko ça boye. Allez ba ye ko ramener décision na groupe ya batu nyonso. Voilà, parce que comme nango habitude. Batu musu baba comédien te. Bon, bozo sangisa mbongo pona liwa ya comédien. Ya za na corporation ba comédien te. Boko tisier. Et puis boyebi pe ka fingaka boyebi pe ka oluka base boyebi pe ka oluka audio soit bateau batinda bango nde bazozwaka ba audio ba otindela bango. Donc pour arrêter l'hémorragie le moyen le plus simple la solution la plus pratique et ça on appelle wana voilà. Lumière du jour peut ça absolument à défaut mais les kamongo mambo le bezali Nathalie ndeko na yo Yams Nathalie pe ba kamba do tak e lokola bokomi lokola mwa de so bataki Yams ba otika ote so bataki ba otika Yams te ba ibodo fingaka batu baza batu asima oh bino moko pe boza batu asima bosala rango preuve andeke boya vers bango bosala bango mwa litoi ba makambo wana ekomi koko po kaka babebisaka mwa image quoi. Jemima oyebi napesa exemple mona première fois napesa na émission na oyebi nyoka mo babengaki vipère nyoka wana venin na ye en fait aza parmi les 5 animaux le plus dangereux du monde. Venin na ye soki asui yo tu ne fais pas 30 minutes so zui soin te tu ne fais pas 30 minutes tu meurs. Siko nzamba apesa ye temps ebele ya pongi ki ya ko vivre en fait qui a éveillé. C'est pour dire quoi? Babiso yo to fongole la batu ba chaîne, to gérer la batu ba chaîne, to komara ba scénario, to sala ba casting. Oyebiso to yebi ba problème ya combien de personnes? Donc ça babilo musu to ko exposer na TVT. Nga lancer na nga défi moko ya petende da Costa Salaka. O azana message na nga ya mabe. Acha. Ata message, ata audio, ata message, ata appel enregistré. Mais au contraire, nga. So no bina exposé bako ntala. Nga ina na comédien na minute azan succès na ba message neti le londe na lo babo mi yebi.
naebisaka tout simplement ndeko na nganga asala makambo wana te. Profit. Naopesa te, naopesa te, je te ana succès boyo lobaki nana comédien. Acha choko. Nana comédien moko na minito ape na succès. Nana ba audio na ye alinga violer fimo boy. Fi wana enregistré. Nandenge fi wana expliquer nana ba audio wana. Est-ce que maman nyos photo ya na télévision. So na tiangwe bomi carrière. So pourquoi tant besoin insulter batu boza rapper prudent. On za nango batu ngambu wana bimi cinéma tiers. On ne vient pas sur le plateau pour on ne vient pas sur le plateau pour détruire les gens. On vient sur ces plateaux pour décourager les mauvaises pratiques, les insultes, la comparaison déloyale. Donc toi ya a parce que so biso nyos to continue démarche wana yango bomona ke biso tozaka très réservé. Eza le roi muto ayebike na na milieu politique. So na sali ba jenga aba ko exposer ngai. Nga ba ko exposer ngai. Parce que mambonga na biso o biso to ana ngoma mambona oloba. Ah, nzamba bati la ngana za bomo. Tom so lelo na dai yam sa ebiango. Aloba ngote ponga mna pexaka. Po ebiango. Ana ba capture na ebi ana ba kombo na bango. Ya tale logo, tale logo, tale logo, tale logo. Mais na ebisa ke makambo nyonso eza ya komema na télévision ti. Bato wana bayaka pepa na bato bamonaki bayapela ma profil nango po bakomede baboni bayaka epa na te bayaka koloba ke bayaka kaka pa na ngati la slimé bayaka kaka epa na ngati mais loko eza bapratique na bango batestaka te epuis yoka te eza moko moto ateste yo même na baproducteur ebele balai na bapratique wana tellement toyokana te voilà à un moment yo mpo kanisa nga na apedite oyeba ti otunanga kutu ozalaka na mwana nga na kanisa ozalaka pedite obosana tozalaka pa kanto na bandal voilà tu te rappelles non ton frère non on se rappelle yo ozalaka pedite okamwa voilà donc c'est normal toi mec au moins tu as pris le courage ya oyebisanga moto mosusu akufa nango na motema tieka garçon wana donc voilà on a noko na balifanto na ngai voilà bon bah misupe ba na bango double aza pe na banini mais bon on ne vient pas pour faire la promotion ya bapedula ndengolo baki bapedula on ne vient pas aussi pour leur condamner ba oyo ba te za ba shona bango te ba oyo ba monique tant ezali batika eza shonde shona bango papa non bon eza ba shona bango mais ba mauvais choix ba bani ba mauvais choix eza ba mauvais choix dans batika c'est pas bien non c'est pas bien. C'est pas bien spirituellement, physiquement. Ça te tue. Bah super moi après. Oh bah c'est ekenda wapi. Ça te tue. Bah tout mususu ils se sentent comme s'ils sont condamnés. Mususu pena aibisio yaya. Ah et marqué ngaye mais nazara na posa na tika mais on dirait na botama bongo. Ndeko na yo mobali oyebiso on dirait na botama bongo. Oyebisie c'est une décision très difficile aux joies. Mais ça l'effort aux joies. Pour naba o déjà bazana kati. Moi je peux pas kolobake et si li pona binoté parce que tant qu'on vit encore de l'espoir, je vous encourage bozonga mibali. Bozonga mibali. Vous gagnez rien. Vous gagnez toebani na biso. Ebele basana ba tapage na toebani na biso. Mais vu que toza bateau toza censé regarder bah secret belé, on ne peut pas venir exposer des gens ici. Sinon, s'attendez, ne bézate. Moukole bête au monde a une miniature belé, on a une chaîne. On a un plan faux, mais ce n'est pas important. Ngai moko no bunda contre banti valeur d'ailleurs tozola ce concept moko na senga na bandeko ya famille bota ba soutenir biso opération pas d'insulte. Nous sommes des Bantous, l'insulte n'a pas de place dans notre société. Donc, message Ezali, je crois que ceux est commis prêt, nous avons négocié dans bateau bako fournir biso bati short et consort. Nous sommes Bantous, l'insulte n'a pas de place dans notre société. Voilà. Voilà, tout comme la personne à Souka, un dernier mot par rapport à cette émission. Je crois que c'est une émission, il y a que ça la Salango parce que lumière du jour, ça nous fait aussi des faux, mais un dernier mot par rapport à ce qu'on vient de dire. Pour gagner le temps, merci d'abonner sur GI.
Je crois que prochainement, on y a sur un plateau. J'ai hâte, non, Zela, au Bengisangaï. Et merci à toi, Jemima. Merci aux techniciens. C'est une émission très bien réfléchie, mais nous ne comprenons mal. Un numéro. Ouais, mon numéro, c'est le 089. Donc, plus 243 89 89 82 511. Directement, ah, Dominique Mossangue, je salue Lionel Monganza, partenaire. Ouais, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tout est bien qui finit bien. J'étais avec Moundir Bamoun. Oh, il y a maman Belzi, ma famille Libota Mikolo. Vraiment, vous êtes très riche. Vous en avez maïe, les beaux, et permet de permettre la patronne. Et ça, là, qui est vraiment malade. Nous, ici, ce n'est pas les insultes. C'est plutôt la réflexion. Toujours réfléchir. Papa va filmer la biseau. Merci beaucoup à d'autres Mickey derrière cette caméra. Et merci beaucoup à tout le monde qui a aimé partager, s'abonner massivement à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, tout est bien qui finit bien. Le plaisir est partagé. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.